Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, nzamba o tomboli yo. O komi na position songolo pakala. Et comme ayete. O monde te okota mabe na kata ndako, pa maladi kidi kidi. Bambote na biso nyonso, bambote na biso nyonso obotalanga, ba papa, ba mama, bilenge, ba bébé, ba o nyonso botalanga, bambote na bino nyonso. Eza ba bazana mabumu mbote na bino, nzamba lola apambola, abatela, abomba. Merci beaucoup. Naza le loka nezalaka na émission ya femme sage. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. To like kuna emele ngai mama. Ozo tala ngozo emete pona nini. Esprit ni nelinge nimele ngai yo mama. To ngoteli ngo sepe nanga aimer, partager. En tout cas, merci beaucoup na ba onyeso bozo commenter ngai. Onyeso bo tala nga merci beaucoup parce que kofanda otala wana eza facile au gaspiller no temps na opotala nga nzamba lola abatela yo, apambola yo. Abasolo mikole belé lelo toza molimo ya comparaison basi to lingi comparaison non yango euta wapi euta bisika nini to bosa na keloko te ezweni na biso nyonso ekokani te yo muto ozwaka gloire à Dieu, gloire soit rendue au Père parce qu'à pesio possibilité apesio bozwi yo zanango kabelo tina se ozakuna na iPhone 11 iPhone 12 biso ka toza ba niveau na biso toza nango wana gloire à Dieu même soso aliake loko kokina mbongo na ye siko yo zo lingolanda muto yo asalaka bafuta ke mbongo likolo yo salaka te yo zela mobala pesa yo comparaison ya nini. Yo zala mobali na yo paza mobali na ye. Yo tambola ki nzela mbona yete. Yo nzela tambola ki ekute nsokola mobali ozana ye wana. Ye pe nzela tambola ki ekute nsake na mobali ne wana. Omoni comparaison yango zo bota zuwa. Ezo bota ki mutema mabe. Ezwelezaka ndenge moko te tokoka na rapete. Mutu pa lekaka muninga zate. O sora leki na anglais, o leki na portugais. O sora leki na lingala, o kuna leki na munoko sopeni. Yo leki na mulaye, leki na mukuse. Yo leki na kitoko, ya leki na mabe. Yo leki na mwindu, ya leki na pembe. Toko kanaka te. Pourquoi tozo linga kota, toko misa nzambe lokwa nzamba zaye mabe? Non. O nyoso nzamba sale zaka kitoko. Si comme on comparaison na biso uta wapi? Parce que tozo bosala kena sena moi oyo para nzambe zalaka, para mutu pe zalaka. Tango bondeli nzamba pambolo na mbongo nzamba ndo sombelo mafuto pakola nzamba ndo ko biso pendengeli non notre Dieu a sali par na ye etika li par na yo to tika okokanisa makambu to tika ngo ya to kokanisa makambu te yo sala makambu na yo pasa makambu na yo to bala mobali moko te oyeba nini elelo lisusu yango na olobala ngo na émission ozo ya prochainement na olobali solo pourquoi na olobali kamboyo. Parce que modèle vitesse c'est qui est na mabala comme ya comparaison mabala comme chaud mabala comme di kolo makasi donc mutu no so linga balaka so pendeni libala nyoso beta gazon ekinda musika te libala nyoso concurrence ekinda musika te ye kuna so futela ndako $300 mobali nazwa même suspect à fort à moi si et ça va fort à moi so e barate mama. Tendo so lingozo attention. O komi anga so motema pourquoi? Parce que ba muninga na yo a ofutela ndaka 300. Iyo asa mbali nete. Em sube forme na ye moko. Yo zo futela ndaka 100 wana ya 80 eza ba fort a mobali na yo. Yesu kota niveau moko kanita to kokana ka te to tika comparaison to kokana te.
Tout ce qu'on compare ma cambu, ya sala raboy, nga pe fona sala boy, ya sala raboy, nga pe fona sala boy, ya Nicolas zo l'exemple ba misuni, nga na ok kala makasa non, makasa ya na faire, misuni ya na faire ni. Au monde, ya leke non le misuni, ya leke non le makasa, ya. tokokanisa makambo te yango emema biso na kimite ya mabe yango baproces ozala omona mosu alambi na ye soso alambi viande na ye alambi ngulu na ye alambi ngombe yo alambi misili mutebe komi pouf misili eza biloko na biso bataba ndundu tolika misili ponda limbondo bayebo 3 pièces yango wana nde na olia mukono ozwa possibilité ya ngombe na lie ngombe oyo eleba nango ta paster tolingi fi oyo te toboyi fi oyo pour lia ngombe faut intercession yo lia ngombe chaque jour gloire à Dieu et comme otongela omuninga kwani pour de nous comparer fino na yayiba pour sepela pour lelo na réseaux sociaux des abo balukaka likambo ozwata mutuna makolote wana omona 1 million mais oh muta ko bénéficier ngo muta bénéficier na okande na oloba na ngabo sopi na oloba malam gloire à Dieu na yebi ke na oloba malam poto zo sabat na nzela o sutuka na 25 vie mais ngana ya kana bisa sala yo mona ka ba vie ekoma non sala pe buzo ba te pona sepe sa réseaux sociaux jamais pona na sabona na ba garde fou na yebi ke mondo kande na beta to na mbai na ngaba o sepelate o kilia tema mabe ba saba kaki ye mutabete la kapapushi mon adoré tala non nana garde fou nana protection moko na beta boyete po ezong sanga na bete la nzambe tolo po na yebi nzambe oto lukaka ndela yanolaka non bible solo ba la biso notre Dieu il est le feu dévorant il répond par le feu dans son yenangam nango kuta na moto etumba misala ya molili oui parce que bokilo eza mabe ba lukani na oza bolomo nje na otambola muto otalanga te mais batu ba otalanga nde sikoyo na profiter na loba eza na batu bazo créer lenga compte TikTok eza ngate ba créer lenga compte TikTok ba tekuna malolo mbala 22 eza ngate so moni compte wana ba su photo ya ngala mobile na nga batie compte wana ta niveau tande makamba réseau so banzo sala non muto sala ngo na nzambe yo mo yebele terreau sala yango en tout cas wana yo ka nongo su ba photo ba na nga femme sage o mamiki na kati kuna olingo sana ngoni mokilo yo mo makamba lobaki ndoki azaka te azopumbwe ndoki azawa ono so sala misala mabe aza ndoki ono so inaka batu dans les filles da ndoki pe ba o bazo créer ba faux compte ba ndoki tala diable ya makasi diable vandi na réseaux sociaux diable aza makasi muto osala makambo malamu omona ta elo mo kuna te preuve ne bena luka mutu pasteur azo te ya repentance o yebani te ba otale te mais o yebani tala dans mon kilo eza makambo ebele donc soki oluka to bando osala ba comparaison ye kuna sala boye ye kuna sala boye ye kuna sala boye non oza kitoko ozala kitoko bato bakufela na kitoko pe sila bango chez les parents kitoko sila bango chez les parents yo nzamba kela aussi au complexe pe omoni comparaison et même un peu complexe donc okomika ko paniquer yo tala na sepelaka na journaliste moko maniqué à cause de maman palanga à cause de yaya non à se contrer na o azali asale loko moko lobi mbebolanga eza sexuel mbebolanga so penini ya ye a kitoko na ye na ndenge na ye donc yo mutu donc tout tika ba complet tout tika bisala sala c'est contacter na o zanango c'est tout tant ozolinga na so ebele yango ebemisa oke kolia nye na Dubai donc o zanango mi sepela na o na zanango net o nga na zanango na yango na o zanango nazana elamba te na ndoke kodefa elamba mpona sani na bosani alataka non o na zanango ata na leki nango 1000 faisait nga ata na leki nango 1000 faisait nga na contacter na o na zanango donc yo zo musala ko bando landelanga alateke lambo azungi lambo yo zwi na 15 heures yaya
eza mutu musu azwaka tongo musu azalaka na mokili azwaka tongo sikoyo ayede na bonzambe abi tout est vanité abi oyo nyonso eza nango non na se contacte kaka na oyo naomona yo sikoyo ozwi na 15 heures ozwi na 16 heures obobi sikoyo olingi okokanisa na motu aza na tongo ata yo moko ye azwa 5 heures azwa 5 heures yango tosambelaka na bafemme sage naesala bango pambolaka bana na yo pambola bana na yo bafaute oyo okutana nango bana no bakutana nango te oyo mama bino akutana nango yo okutana nango te tobongisaka avenir ya bana nga nalala nzala bana nga baolala nzala te nalala nzala atuka bana nga baolala nzala te nalobaka ngo so nasufra bana nga baosufri te na vie nalobaka nabongiselaka bana nga avenir sikoyo eza na motu moko abundi mpo na bana ye abundi mpo na bana ye yo sikoyo olingi ose compare na motu wana yo mama ya bino ti lelo azalaka na bar akataka balukete asalaka bisalasala sikoyo motu moko be mama bango abunda mpo na ye na balosambo yo olingi ocompare na motu wana esimba te esimba te sikoyo elo mpe kamusanga osala mpe comparaison mona motu mpenza non tala tokosaka te bible ezoloba omoni pierre abetaka lisolo te kazalaka na yesu attitude ya pierre yango esalaka bareconnaître eke azala na yesu yo sikoyo oyebisaka biso osambela me na tiktok mabele nyonso libanda tala mabele nyonso bimisi libanda tolo elamba bodi buma emonana yango priere nini osala nzambe ayokako te nzambe ayokako te yo moto ozoloba osambela otobolia priere nini osala priere nini osala non on se manque pas de Dieu c'est que l'homme aura semé en bouc en foutango totika via comparaison et même biso na lifelo via comparaison même ba poison ko se comparer te se contacter na oza nango ko linga to compara mobile na yo ya sala ki boye ngape no sala boye sala ngape boye non yo soki mobile na yibaka ya ekuna yibaka te mobile no tayela ko ba kabelo na yo bisika sala ko yebe bisika mbala sala te porte musala mobile oyebaka pete siko babiloko ayelaka utawa soka yibaka na butu oyebi te ya araba 5 heures ayaka na tongo ye musala sala ya butu musala nini ti lelo mpe no yeba musala mbala sala te mobile akenda musala 23 heures ayaka 5 heures musala nini mama musala nini akenda 23 heures okutana nani osola mpe na nani en tout cas to s'abonner to aimer to partager to commenter bino mtu boso atan olandanga non s'abonner en tout cas s'abonner aimer partager liker vidéo osepe nango tinde pe mutu mususu a osepela nango